bandeko balana émission to batama bana bozali ebele awa na Congo na République démocratique du Congo bozali pe ebele na kati ya mokili mobimba oyo jusqu'aux extrémités de la terre bino nyonso bozolanda émission to batama bana soki bandi papa na mama bo batama to batama kabango na kati ya émission to solaka makambo ba mikolo tan ata yo moko tan siko bana ba komona biloko yo ezali biloko moko to batama bana pona biloko yo ezali émission moko kati na yango to lebelaka makambo nyonso polele poto e bandenge nini rapport sexuel esengeli kana kati ya chambre yango na photo batama bana lelo lisusu ngai wabino mama Israël la joie mama ya bana mibali nazanga moko te mama ya bana mibali na basi na bango na memeli bino lisusu c'est Clarisse mbala sima bo uti ko sepela na banzembo ne makasi na émission we uti koleka bokomi ebele ba oyo bolingi ko bala ye soko lingo bala mutu loba age na yo loba musalo salaka loba makambo lingaka na makambo lingaka te komela biso yango to boite c'est Clarisse ça célibataire na présenter ki nanga pe bino te kaza célibataire mokili likambute to boleki ebele mais au sepeli ko bala c'est Clarisse ko bakana ko po moi akobala po azananu azamwana muke musika aza penza mwana muke azana droit akobala il faut abala azamoyembi mais azamwana muke aza prophétesse mais azamwana muke il faut abala to boy libala te nde batu musu bazolo baka te to boy libala te ngai wabino mama Israël la joie nazali mwasi ya papa Iven ye lokola zane célibataire okobala yeka soki yo poza célibataire soko zana mwasi na yo banga nzambe yango wana lelo eza masolo wana te lelo na ngaka na signale bino ke toza lisusu na c'est Clarisse ndenge tozaki na ye na émission oyo eute koleka na suka tochaki batip na ye na banzembo ne wa mutiko bimisa o batu bazosepela na mingi na kati ya émission to batama bana bien aimé lelo to kolobela la réparation bien aimé la réparation c'est quoi yo muto zolanda biso réparation ezali nini pe eloko nini oyo esengeli mutu a réparer wana sikoyo nazala nga journaliste te kasi napesa c'est Clarisse maloba ye pa lobela biso réparation ezali nini pe eloko nini mutu akoki koréparer na kati ya mokili oyo. Merci maman Israël la joie na ndenge opesinga babonisi ebele ya lisusu na émission na yo to batama bana donc naza na grâce année 2016 eza yanga parce que naza mwasi ya grâce na nzela mama Israël la joie nzambe apambola bino réparation ezi kobaki eloko ezalaki malamu ebebi bakomi kobongisa ngo bani kobongisa babenga ngo réparation ezalaka na nzoto ya moto réparation ezalaka na kati ya bapareil ezalaka na ndako ezala na bavoiture ezala na biloko nyonso tu même bilango bozomona okolona eloko ntango kolona kaka boye ezobota su bien te babi tobandela kolona lisusu tobongisa yango bien mabele yango babengi yango réparation. Merci beaucoup c'est Clarisse Tumba ngai wabino mama Israël la joie na ina lobela bino la réparation na oyo etali chombo parce que eloko nyonso soki ebebi mutu fo abongisa yango soki obongisi yango tozoloba orépare eloko wana bien aimé ntango mutuka na yo ekufaka obongisaka yango ntango ndako na yo couleur ebebaka otya couleur ya sika soki bilanga na yo ebebi obalolaka mabele oreparaka eloko nyonso yo obongisaka sikoyo lelo tonto olobela obongisa chombo ya mwana mobali chombo ya mwana mobali mpona baoyo bayebi chombo te chombo ezali sexe de l'homme nzoto ya mwana mobali tobengaka yango chombo mpona kobatama bana mpo bana ndenge baza wana il faut tosolaka na bacode mpo bana mingi bayebi makambo ebele yango wana tozoloba tobengi yango chombo mpo bayeba te tobatama bango oyo ezali chombo moye tobenga yango sexe eza te tokoba kaka bongo mpo tosolaka na biso na bacode chombo oyo ezali chombo moko ezali nango kosenga réparation te mpona nini chombo oyo ezali kosenga réparation te ezali kosenga réparation te parce que ezali chombo moko ezali en bonne santé ezali déjà na misisa na yango normal
makila ezali kokota na kati ya misisa oyo ezali ko nourrir chombo pe chombo oyo ezali kokonda te parce que biso nyonso mokili mbato yebi ke maladie oyo ekondisaka chombo ezali biabia ekondisaka chombo biabia eza bokono moko soki ekoteli omwana mobali chombo omata okita okomona ebandi kokonda ezosila mpe ekomi faible mais oyo eza kobela te oyo ezali chombo moko ezali en bonne santé moyen barepare yango ezali te ezali chombo oyo etelemaka malamu soki emoni likambo etelemi po eza na bachombo mosusu ate emoni likambo moyen etelema ezali te chombo ezali eloko moko soki emoni likambo esengeli esala nini etelema tozolobela na bakode tozali bamikolo bien aimé ta mosusu okotuna nga likambo nini yo moko yebi wana sikoyo tozali kotala chombo mosusu chombo oyo ezobela esengeli chombo oyo eleka na réparation chombo oyo efo eleka na réparation parce que ezali chombo moko ezali na bokono ezali na faiblesse sexuelle ezali na kobeta seulement un coup ezali ta mosusu mpe eza na biabia toyebi te mpo tozomona ebandi kokonda ezali na misisa ekangama deuxième coup eza difficile ezali mpe na bapane sèche ezali nini ezali ntango yo mati rapport sexuel ekomi na suka te mbala moko yo okanisi overse nzoka nde oversaki te ta mosusu oversaki mopepe to yango moko esali nini elembi na kati ya ordinateur alors nzoka nde soki ekomisi rapport sexuel na suka te tozali koloba ebeti nini pane sèche soki chombo ebandi kobeta bapane sèche chombo wana ezali ya matindika po etelema fo basimba yango batindika yango ate emoni likambo ekotelema te emona tolo ekotelema te emona likambo ekotelema te donc ezali na problème chombo ezosenga réparation bon tozali mpe na chombo moko un chombo mort donc les chombo qui ne vit plus ezali kovivre lisusu te esi esali nini ekufi ndenge eza boye eza chombo moko ekufi soki otali yango malamu misisa na yango mpe eza lisusu te esi ekauki donc eza kofonctionne lisusu te esi ekufi ekomi chombo mort eza mort ekotaka te ata bokotisi yango na makasi mwasi akosentir eloko moko te chombo oyo ezali chombo moko esengeli kosala nini korepare alors chombo bareparaka yango na eloko nini yango tokota na oyo bareparaka nango chombo tokopesa mpe Clarisse maloba soki se Clarisse toyebi ke ozali mwana mwasi toremarkaka chombo oyo eza ya kokufa lolenge nini ponga mama Israel la joie nasi nayeba chombo oyo eza ya kokufa mpe na chombo oyo ezali kokende na kokufa na chombo oyo eza na bomoi mpona yo chombo eza na bomoi chombo oyo eza kokende na kokufa na chombo ezokende kokufa ezalaka nde nini mama to explike mpo mingi bayebi te bandeko na ngai boyoki nde mama pose biso bakestion wana biso sona bino toyebi oyo akolobaki ayebi chombo kufa te antuka wana seke oza seke oza vierge mais tant que tosi tobala toyebi makambo wana surtout oyebi kosala différence ya chombo oyo eza ya kotelema na oyo eza ya kokufa c'est-à-dire chombo oyo ya kokufa ezalaka soki bosala mu na ekotaka même pas donc omona kaka bosali tout evimbaka te ata ndenge ekovimba te mosusu mpe ekozala meki kovimba moke ntango bozosala rapport omona ekwei donc wana eza bachombo ya kokufa ezosenga barepare yango soki ozosentir baka wana mpa na yo en tout cas okanga motema te mama azala mpona biso na bino mpona korepare zamba pambola se Clarisse mpo bana basi mosusu ya hypocrisie soko tuni ye chombo ekufa ezala ndenge mama unayebi te do hypocrisie ezala malamu te na vie hypocrisie ezalaka mabe soko oyebi eloko wana kosala hypocrisie te bien aimé oyebi ndenge nauti koyebi so te chombo oyo eza ya kokufa yango oyo tala ndenge ezali wana etelemaka te ndenge eza boye ekotaka te eza chombo moko oyo basi basepelaka nango te basi balingaka na bango ya boye te bon oyo mpe basi mingi basepelaka nango te mpo ezali kobeta kaka ku moko deuxième coup eza te mpe ntango mosusu mpe eza kopesa bapane sèche mpe soki etelemi eza kotelema na ndenge ya malamu te ezali chombo moko elemba mpo eza na bokono bien aimé tozali kolobela réparation
réparation ezali eloko moko bien aimé très important liboso na eloko oyo ezali ya kokufa to na eloko oyo ezali ko fonctionner lisusu malamu te chombo ndenge ezali ande bozomona ngo ezobela boyo bareparaka ngo chombo soki ebeli ndenge eza eloko na kati ya nzoto ya mutu eza pe na vie nango loboko pe eza eloko moko na kati ya nzoto no eza na vie nango misu pe eza eloko moko na kati ya nzoto na yo eza na vie nango likolo na yo wana pe ezali eloko moko na nzoto no eza na vie nango oyo pe eza eloko moko na kati ya nzoto na yo eza na vie nango mais na tango yango ebeli ezwi problème bien aimé esengeli kosala réparation yango esalamaka ndenge nini chombo soki ebeli esengeli kotala yango koyeba eloko nini chombo wana ezali kobela nini tango yo okodécouvrir eloko maladie oyo chombo ezali kobela bien aimé il faut ko soigner yango nyonso tout bien aimé po toyebi bato ebele bazobenganga mama Israël la joie ndozo monanga boye il faut soigner nga hémorroïde parce que hémorroïde et bébé bisinga chombo bien aimé nakoki ko soigner yo hémorroïde bongo siko chombo oyo baby pourquoi tokotika chombo esi e baby hémorroïde tango yango eye e baby si chombo bien aimé tango hémorroïde e baby si chombo esengeli ko soigner na hémorroïde na chombo eza na mutu mususu mama Israël la joie ndenge nazali awa bia ebandi kokondisa ngai chombo il faut soigner nga bia na ko soigner ona bia na chombo parce que il faut na yeba bia wana euti wapi ebandi esika nini esika yango ekotelaka il faut to sanito to bongise to réparer esika wana pour que bia ezanga esika ya kokotela po bato mingi basaka ka komona hypocrisie leki makasi hémorroïde ok lokola ezali hémorroïde soki to soigner kaka hémorroïde yeba ke chombo lokola chombo kwa kotikala na bapane sèche nango na banini hémorroïde eza maladie moko eza na anisi ba effet nango ekenda kokota tina sexe bando boma sexe mais soki esi bandi ko boma sexe il faut ko réparer sexe il faut ko soigner hémorroïde pe ko sala sexe nini réparation alors réparation ya sexe et ça la makana banzete bien aimé lelo de moni bana mibali ebele babomi bachombo na bango na biliali ya banzete bipaka baka banzete eske nzete ekoki kobokola chombo ya mutu papa tango yo zaka na kati ya libumu mama na yo abokolaka yo na nzete na libumu na ye te nzete balambaka yango te ke bakamataki nzete batie yango mbika to balambi yango na mosaka po mutu ali azwa bonne santé jamais nzete eza biloko akolia te nzambe ndenge asala eloko moko na moko ya nzoto ya mutu asala eloko moko na moko na bilia nango na kati ya mokili oyo misisa ya mutu eza na bilia nango misu ya mutu eza na bilia nango loposo ya mutu eza na bilia nango bien aimé eloko nyonso nzoto ezala babase bana basi olinga base ezala minene bilia ya base ezali po base toli esaka pe base po ya munene po mwana mwasi quand même basa munene c'est très important tolo eza pe na bilia nango suki ya mutu na mutu po ya milai ezala ebele eza pe na bilia nango ndenge nzambe asala eloko moko na moko ya nzoto ya mutu na bilia nango mais lelo oyo bien aimé eloko tozali ko remarquer epa na bato ebele po na sexe bato bazali kolia banzete alors banzete mususu ezali nzete na nzete eza na nzoto yango elingi okoki kokende kolia nzete moko boye eke koboma yo nzoto mobimba pe okufi kobanda na mutu ntina makolo okufi pe bake bakundi yo mpo na nini parce que bilandalanda okei kolia nzete mutu mosusu aliaki to bakosaki yo soit basalaki yo baescrokaki yo bien mais faut kosala attention oyebi baorganisme ya bato eza différent nzete nyonso te mutu ezali nzete nyonso te mutu ekoki kosimba na organisme na yo wana il faut koyeba na kati ya nzoto na yo elingaka nini mpe eboyaka nini mpo nzoto ya mutu eza na bilia nango eloko mutu aza kokola nango eza banzete te eza biloko kolia na yango na nyonso wana toye komona penza ke eloko oyo ezali kobokola sexe malamu eza kaka le vivifiant bilia
oyo ebengami bilia ya chombo eloko oyo sexe eliaka eloko oyo chombo eliaka yango nde esengeli na yo mwana mobali kolia yango po ekende kofongola yo misisa oyo esi ekangama chombo na yo ezali kotelema su malamu te esengeli kozwa bilia ya chombo wana mpona kokende koliesa chombo ezwa vitamine ezwa pe bonne santé na bilia oyo yango ezali kolia. Clarisse soko za na liloba ya koyebisa mutu loba po chombo oyo ezali eloko moko eza lokola lisu eza lokola munoko eza lokola likolo tango yango ezali ko évoluer malamu te tokosana yango nini tokosana yango banzete. En tout cas merci maman Israël Jean maman Abisso maman makamba yebisi bino wana eza vraiment ça va la raison très bien aimé comment on va sécurité to sepelaka mingi ndenge moumbu na ye oyo atelemaka chaque jour koleka koyebisa bino ke non bosoigne banzoto na bino tosoigne mpe banzoto na biso ezala biso basi mpe ezala bino mibali bisika bozali wana konéglige nzoto na yo te nayebi ke boza ebele parce que makambo wana eza ebele mobali omona mpenza ke non azali na mbongo na ye ebele mais achangeaka basi bakokota lelo loyi bakoti babimi bakoti loyi babimi mais aza na mbongo aza mpe boga mais mpona nini mpona chombo na ye chombo oza bien te donc eloko ekosala oki ozala mobali ya solosolo na kati ya ndako eza chombo sokosoko ebebisi chombo na yo olingi mpe oswani yango te ozobomba makima ma Israel aswani yo te olingi mpe koyoka ye te mais basemana okima ozi ekoarrive kokuteni mpe na mwasi moka kano ya kitoko makasi mais okomi kuti koyoka meme sona kolongola kokisa bilamba mpo bosala mo mpo ozomibangaki obi yeba okende okomi kaka opesaki bambongo ya kofletefete bambongo bosuka aza na posa ya chombo aza koyoka posa bien aimé na kati Clarisse maloba te toyebi ke mingi deja bozobouge bozosenga numero ya telefone po bobenga bobanda deja kobenga nde bozolanda émission oyo mpona kopose biso baquestion mpe mpona kosala biso baremarke. Numéro de téléphone ezali 089 94 42 825 089 94 42 825 tope kobenga biso na 09 98 87 85 95 09 98 87 85 95 to okobenga na 082 83 70 otobengaka 70 donc 082 83 70 504 donc 082 83 70 504 soko ozobenga ngai okobenga mama Israël la joie nazali mama ya bana mibali naza mama oyo mwana mobali okoki kobombela ngai likambo na yo te ponga naza mama oyo mwana mobali ayoka nga soni te soki oke koyoka nga soni etali yo nzamba kotuna yo soki atindelaka bino mama to atindelaka bino mama te po biso ba mama nde tobotaka mwana mobali nayebi sexe ya mwana mobali banda bo bebe na ye kino koli mukolo nayebi sexe wana nayebi na ba activité na yango nayebi eloko nini développaka ngo pe nayebi eloko nini bomaka sexe nayebi eloko ebomisaka sexe na eloko ebomaka sexe nayebi makambo nyonso wana lelo yo soki oza na numéro na ngai te pendant que yo ozali mwana mobali na kati ya mokili oyo me oza na numéro na ngai telefone te soko bala okosuka wapi to soko bali okosuka wapi to pe soko oza na mwasi na okosuka wapi na makambo ya rapport sexuel okozanga numéro na ngai te ndenge tobi 089 94 42 825 toza na RDC soko obeti code ya mboka fo kolongola 0 wana ya liboso obeti code na ngai ya mboka na ngai eza 00243 après on continue na ba chiffre 100 euros okozwanga mama Israël la joie ngai soko za musika olobi nga na kozwa biloko ndeni nga na koyebisa place biloko ezali nga moko nde mutu na koyebisa o place biloko ezali na mboka na yo esika yo ozali parce nga na sina s'organiser pour na monde entier pour na mokili mobimba oyo na sina s'organiser de façon que mutu nyonso azwa biloko na ye facilement sans problème okokende na Western Union ou bien na MoneyGram oyebisi bango kombo na nga o nazaka nango na carte na ngai to na passeport na ngai kombo na ngai ya mboka nde bozomona nga bo nga mama na bino bana mibali mama ya bana mibali kombo ya nga oyo kombo penzo ya nga ezali Wahele Kumakamba
patience. Mais na Western Union soko ke kuna okoyebisa bango kaka kumakamba patience. Oyoki soko ke na Western Union ou bien na MoneyGram okoloba kaka kumakamba nani patience. Olobika kumakamba patience abu pia. Soko za na MoneyGram ou bien na Western Union okoyebisa bango kumakamba patience République démocratique du Congo. Donc c'est quoi yo? Soko oyebi kokomango te. Okokoma yango ku lokola kulutu. Ku lokola kulutu bakomango kana u. Donc ku lokola kulutu, ma lokola makala, ka lokola kala, mba lokola mbabola. Donc kumakamba patience. Patience binono so boyebi yango ezaka ka patience oya ba français wana. Ou binono so la patience. Donc kumakamba patience. Wanande ezali kombo nangai. Donc nom de la famille kumakamba prénom nangai patience. Yango wanande okokeli nango na Western Union ou bien na MoneyGram ale ochembongo na okokende te nano bengi ngai te okeko chambongo ndenge nini malamu benga ngai oyebisinga kana yo ngapi na zana ba question médicale onga na ko poser yo pour découvrir fonctionnement ya organisme na yo po batu nyonso nzoto na bango etambolaka ndenge moko te yango ne sengeli ko benga nga vokende ko chambongo ko kende ko chambongo te malamu benga ngai po ebele ko chambongo no ke nango zombongo wana tete po na yebi te kana yo ezali nini na yebi nzoto na yo te na yebi kana yo te sikoyo ke deja mbango oke ko chako kende ko chambongo te soki na no bengi ngai te okobenga nga oyebi singa problème nga na ko poser ba question médicale ba réponse na yo eko permettre nga na découvrir yo na ye banzoto na yo eningaka eloko nini pe eboya ke eloko nini na pesa kabino bikila te ba kosa bino te ba kosa bino te ke mama Israël a jozo pesa ka batu bikila muta kosa bino te bikila ni nga na ko pesa yo nga na zaka kana conseil ebele ya ko pesa yo pona kotalisa yo eloko nini ekoki ko bokola chombo na yo malamu abu pia biloko nyonso etikali etalinga nga na kolakisa yo kaka biloko mwana mobali aliaka oyo ekendaka kofongola misisa efongwami nango makila ya bilia esirkile malamu na kati ya chombo ya munene mulai po chombo ya muke mukuse wana basi bazo sepele nango te chombo il faut chombo ezala na taille moko à partir ya 17 cm 18 et 19 to 20 bandeko na nga bana mibali oza na chombo ya moins de 17 cm eza mukie il faut kobenga ngai nga na koyebiso ndenge mutu amezira chombo na ye na kolakisa nde bameziraka chombo ntango yo kobenga ngolobi mama Israël a joie bameziraka chombo ndenge nini mpona ye batai na ngai na koyebiso tala zwa eloko tele mesure soki etelemi ekomi place tel seke taille ezali no ngai moko na yebi nde nayebisaka bino te même se bosaka na balate bino nyonso oza na balate na bandako balate kaka oyo bamesiraka nango chombo ya mutu na koexplike oke zwa late tia place tel mesure boye ok eza normal to eza normal te na koyebisa yo mpo nga nayebi chombo ya mwana mobali de A à Z munene nango na molai nango na makasi na yango nayebi oyo ekufa na koyeba maladi oyo ekufeli mpe na kosekusa yango topesa nanu maloba na se Clarisse ayebisa biso nanu mwa moke oyo etali conseil na oyo etali chombo ya mwana mobali nakoloba suni mama salobi nyonso mama expliqué tout eloko ezosenga kaka na biso ke none bozolanda biso bozolanda surtout mama aza na susi na bino makasi kokanga motema te nayebi ke bana mibali babomba na basekret te parfois oza mpe na moninga na aza quelque part aza na situation wana o mama azoloba benga ye pesa nimero mama telefone bakuta basolola konéglige santé na yo te papa pardon avenir alobi eza maboko na bino bapapa mpona bana oyo bakobotama wana nde bakobongisa avenir na biso alobi bamama donc soki yo bomi déjà tiombo nango déjà avant olingi kosoigne yango te mais okobota ndenge nini sikoyo mboka na biso ekozala na esengo ndeni basi oyo na mabali te biso baoyo nde tobali te sikoyo soki orepare tiombo te donc obalasuka wapi toza na posa na kati ya mboka na biso Congo bato babotama ebele toza na posa kozala batu ndambu te na kati ya mboka lokola mboka moko ya batu bakufa non toza na besoin tozala epele
na kati ya mboka oyo esengeli mwana mobali nyonso azala na chombo ya makasi parce que chombo oyo ya makasi oyo etelemaka oyo eza pe na batetar nango na kati ya malamu eza en forme chombo wana ebotaka bien aimé okobota bana okobota basi okobota mibali alors bato bakozala ebele na kati ya mboka oyo surtout ba oyo babota makope na poto na sepela makasi na bana na tamba bota na poto vraiment na sepela na bango sepela ba po batanga classe vraiment c'est très important vraiment il faut kobota ba papa il faut kobota ba papa to sengi na bino kobota bana mwasi bota ba congolais il faut tozala ba congolais ebele na kati ya mboka ya Congo pe na kati ya mokili mobimba oyo bino bato bozolanda na telefone soko za mwana mobali bota bana esengeli na kati ya mokili mobimba oyo batu bazala ebele c'est très important nazozongela su numéro ya telefone ezali 089 94 42 825 09 98 87 85 95 082 83 70 504 et puis nazoyebisa yo kochange te kokende pai te c'est Clarisse oyo abimi sika na kati ya mboka Congo abimiseli biso banzembo moko ya kitoko oyo mutu nyonso moko wana yebisaki bino bosepela nango bokomi ya trop mais mingi bazokomaka makambo ya libala eskabala nazobisa bino vérité mpo naza hypocrite te c'est Clarisse nano abandaki kokipe makambo ya libala te azaki na mosala makasi mpo na banzembo na ye lokola banzembo esili mobali oyo akobala c'est Clarisse mpo na biso basali ya nzambe tosepeli ntango oza kobala mosali ya nzambe zala mutu oyo ayebi nzambe atoza mopagami atoza mokristo zala kaka mutu oyo alingaka nzambe mutu azo croire que oui Dieu existe nasengi na yo kotia ye bakalite nga mama na bino nde naza boye soki mobali na nga papa Iven azaki mutu mabe yo okokai koyeba ngai mama na bino te na papa na bino papa Iven oyo abala ngai bien aimé nazoyebisa bino te papa na bino wana aza motema malamu aza penza motema malamu ye nde moto apesa biso lopango oyo esika tozosanga oyo église eza église Jésus la vie eza na avenir boma numéro 1 ye nde moto apesa biso lopango wana po totya église wana aza moto mabe te alingaka église soki nangi nakota retraite andima nakota soki nasala bastudio nanga baclip nanga aboyaka te ampeshaka ngai te na makambo ya Yesu Kristo nzambe nanga yango wana mpona ser Clarisse mpe mpona baoyo bakobimasi na Clarisse tokosepela yo mutu ozwa kobala ser Clarisse ezala ozaka na Congo ezala ozaka na village ezala kozala na province ezala kozala na poto ezala mutu oyo ayebi liberté ya mutu ndenge ezalaka po mutu nyonso na sa mokili tosalelaka nzambe topreparaka lola na biso ntango toza nano na se soki oza bongo tokoboya yo te po ebele bakomi bozoboya se Clarisse abala bozoboya te tozoboya te kozala mobali mpe ya mutu te kozala mobali ya bato te po toboyi na biso lelo nalobi nzambe ya kotuna oyo ndeni misere obotolaka mobali ya bato tolingi bongo te yango wana tokopesa susu mwa moke maloba na ser Clarisse bato mingi bakomelinga naza yanga journaliste te mama ozoboya pi kopesa biso numero ya ser Clarisse ozoboya yo moko pesa numero no pardon oyo merci mama napesa merci na grâce osalinga mama merci moni motema bo mama dingi mwana aza na esengo donc numéro na nga telefone eza 089 70 48 926 bandela 089 40 pardon 089 70 48 926 089 70 48 926 Yasuka 089 70 48 926 voilà le numéro pia soko zinga te ata soko benga te obengika mama na ngai yo azali yene marraine na ngai donc makambo tout les ans boka mama il doit soutenir album à soutenir nyos tout les ans maboko na ye parce que na trouver pas na grâce na trouver pas na puissance à Saint-Esprit na trouver pas na ye ma bomba mia minene yango na kangami na ye na zwa pe grâce au nzamba tekat na ye na bénéficier na wana kwa nzambe donc on yema nzembo moko ya mama na linga mingi na ye mbango nzambe ozali nzambe na nguya
Yozali Nzambe na nguya olongisinga na bitumba eumeli mingi bitumba banabo mwana Satana bundisinga pamba sa motife abundisinga pamba la sale lokote Zambolongi singa o zambolongi Zambolongi singa o zamanganga Zambolongi singa la komi molongi Zambolongi singa zwalukumu Hallelujah. Zambana sula yoki amo Kipanga pena yemba pena mizembo na yo Bien aimé, eza kohinda la télévision ya Kinshasa Tika na yemba Tika na bina Yemba na ndio moko za nzembo tika yemba Tika na yemba Tika na bina Ena yemba Tika na bina Sepona nani Sepona Yesu asifre Bien aimé, ko changer te Landa nzembo se Clarissa Yembi Ezopesa mayele Malgré zo lelisape mais ezopesa biso ngai na bino mayele antukeza nzembo moko kitoko pe yo muto lande biso na biso to batama bana benga na ba numéro oyo parce que esengeli to sala ka chombo réparation nango parce que eloko oyo eleki chombo na valeur na kati ya nzoto mwana mobali ezate eloko lokola chombo na kati ya nzoto mwana mobali ezate bien aimé na biso eloko lokola chombo na kati ya nzoto mwana mobali ezate mwana mobali zala mulai zala mukuse zala muke zala munene atoza aveugle atoza koka zala nde na chombo ozangi chombo yango na kozanga yango te ateza kokufa tozali ko réparer yango tozali ko sekisa yango na ba vivifiant parce que chombo evivaka na nini na ba vivifiant chombo ba réparer yango na nini na ba vivifiant chombo yaka munene mulai na nini na ba vivifiant pona ba ibozo benga pona mafuta eza na Belgique natindaki déjà mafuta na Belgique eza ebele bana Belgique mokili mobima boyebi ke naza Manuel nga mama Israël ajo biloko sama na maboko nayebi te na kosala biloko ndenge nini ndambo nga nasalela kibino natindaki yango na Belgique po Belgique eza pembeni Belgique eza musika te eza pembeni donc yo mutu ozovana na mboka mosusu okoza na poto okozwa biloko wapi na Belgique to kobenga nga na peso numéro ya Belgique obenga bango osomba nini mafuta natindela bino ka mafuta pona ba o basengaki bakisi ya minu na bakisi mususu bien aimé lokwa na za Manuel nzamba pesanga ka makasi na kotindela bino biloko ebele biloko ya suki na kotinda ya suki eza na Belgique na Belgique natindi mafuta kopakola pona kosokola loposo kolongola ba tampon banduta ba tache noire na ba bouton natindeli bino mafuta wana natindeli bino pe kisi ya suki ndenge nayebisaki bino ke fo suki mpe ezala milai ebele na bato mpe balingaka libandi te kisi wana ya suki onga na tindi yo mpo kosalela yango komona suki ekobima nango yo na motu na oyo etali bakisi ya minu ya misu to mpona baka mosusu na kotindela bino na mokili mobimba esengeli koyeba te biloko nyonso ezali biloko nyonso ezali nzamba pambola bino nyonso mpona bao mpe baza na problème ya sexe na monde entier soko obengi na koyebiso place okozwa biloko nzamba pambola bino nyonso merci beaucoup c'est Clarisse olobini na bao balandi biso nalingi bino mingi tolingi bino mingi mposa na biso ezali boza toujours en bonne santé soki tozoloba bo soki mama azoloba bo mpo aza na besoin na bino aza na besoin bakoko ebele aza na besoin bima soki ya pembe bakoko baye ebele mais siki ozali quelque soit maladi oza nango mama aza nango besoin aza no besoin yaka mama kosoigner kotraite nzamba pambola bino bozanga kokomela biso te bozanga kobenga mama te telefone mama eza mpona bino mama azosoutenir nga aza marraine na nga na musique na makambo nyonso tout mais oyo mpa monike yaki kobakisa un plus na mosala oyo mama azosala na nzela bolingo na ye mpe grâce na ye mpo asoutenir mosala na ngai numero ya mama eza wana bobengi mama oyo koye nango mpo totombola mosala nzambe nzamba pambola bino mama merci nzamba pambola okozala desi te soki
nga na yo tosangani mpona kosunga ndeko na biso tosala nde bamindeli basalaka moto asali likambo tondima ye miziki wana eza ya kitoko totombola ndeko na biso totombola mpe baoyo bakobima nsima na ye nzambe apambola. Amen. Bye bye. molimo na ngai enetola yo eloba ete nzanza